mercredi 18 mai 2022, Batata, Bamama, Bandeko, Mbote, Bipai Biso, Bosuli Bakou, ya Kolanda Biso, Toza en direct depuis Kinshasa, capitale, il y a République démocratique du Congo, encore une fois, on appelle Sibino Mbote, Tokominatango, il y a Canal Presse, Obino Bobenga, Kananzela, la Liga, le meilleur championnat du monde, Yango Essie Bandi. Nege tolobaka tofungoli Santiago Bernabéu tofungoli Camp Nou, nous mouillons les maillots, mais évitons de confondre vitesse et précipitation. Merci P Boye Imalamu soki bo sepela yango bo pesa merci na équipe technique composée na Freddy Takidi, Serge Makoso, Gimputu, Pati Sumbu, Soulemboyo, tala équipe technique oyo ekoyede biso po bolanda biso da banda ku dans de très très bonnes conditions. Encore une fois Batata Bamama Bandeko, vous qui êtes éparpillés à travers le monde, besoin d'un abisso sur YouTube, il y a Canal King Télévision, Mbote Nabino, encore une fois, Mbote Lissousou. Une émission tout à fait spéciale. Naïbi que Boningaka spécialité, mais une émission tout à fait spéciale parce que nous avons un débat contradictoire. Lelo, Bandeko Batali Torolobela, la deuxième guerre mondiale. Nabandi Tambo Yoki, Bufani Nabandaku, Bufungoli, ba téléphone à nous Bobeti. Oba sabona na YouTube Canal King Télévision, aux na bureau, aux na katia véhicule, Landa Canal Presse lelo eza ya elengi. Bino bokasara elengi eza la kaka ya débat contradictoire, mais lelo eza ya elengi. Bandeko batali pona bino lelo troyamba Caporal Albert Kunyuku, yona bozomona na baitano na bino aike, Caporal Albert Kunyuku aza bongo combattant, il y a deuxième guerre mondiale, 40-45, Pazali Soussou. Chevalier à l'ordre national, on a parlé du peuple le samedi, le samedi 21 mai 2022. Donc, Caporal Albert Kunyuku, tout ça, Azaï mon côté, Azana, le professeur José Adolphe Foto, vous voyez bien Malamou, l'Isolo ya Congo, vous voyez bien Malamou, réalisateur ya film L'ombre des oubliés, où ils ont consacré à anciens combattants, dont le Caporal Albert Kunyuku Azabongo héros. Caporal d'abord beauté. Merci beaucoup. Merci. Alors, le professeur Mbote, pour la première fois dans la Liga, ou comment Liga, le meilleur championnat du monde. Voilà. Professeur José Adolphe Voto, on a reçu dans 10 dernières minutes, il y a Souka, mais na banana, on a Caporal Albert Azalabiso Awa, Nakata Plateau. Alors, Caporal, et belé tango ba moniope, na ba tango na bino, na ebite so bazaka kamfi, na ebite misusu bazali, misusu batika biso, na fona benga yo, na obenga yo koko. Na obengo koko, ozalo rola koko na nga Antoine azovana na Selembao. Voilà, na mona na obengo koko. Obotama mukoloni. Bena mbolani. Na botama na le 20. Na le 20 1922. Kaka na tango na Léopoldville. Yobotama na Léopoldville. Non. Yobotama na wapi? Na Kisiasia. Kisiasia, village Kisiasia. Ah, na Congo central. Oui. Oya lelo. Oui. Ah, oza mutandu, oza mundidu. Non, Manianga. Oza Manianga. Oui. Ah, voilà. Alors, na Angine ni penza yo okendaki armée. Na yinazaki na 18-19 ans, yo déjà ok armée. Ah, bon, ce que tant commis armée, on se retrouve avec une armée de 18-19 ans. Se retrouve avec est-ce que les ala qui périfier mon connaît mutu ben belge na wana qui périfier mutabenda qui au petit na Caporal Albert ya kana mtoke na armée, on se retrouve avec une ndé. Na kena inga mokote ba kana biso mtoke na mingi. Après ba choisir ba congolais pile ne ba joie qui biso ba tini biso na sei ya Irebo Mangala. Na Irebo Mangala ne sika ba ta ko former soda ibandi la ki on a Irebo Mangala. Après Irebo Mangala to lungo ne ba ko tini biso na salé na senga be bateau na ke sangani. Donc Mangala bino na makasi za ki ko volonté na biso te. Oh. Ma kangi biso kanga be. Awana ke sasa na tekisi leo. Na ndio usana tekisi safi. Ah, usana tekisi safi. Oui. Oui. Donc uita kuboya te. Ah, ndio ba bele tsikuzi yo mega pako.
Ah. Alors, tant ok, grade ni nos alagi nango et puis oui ça peut pas grade ya ba. Grade ya ba noa des alagi te. Enfin, grade ya biso mu ya mu dans tout kene na grade na zaki de deuxième classe. Deuxième classe. Donc attends on a ba grade des alagi te para no bato mwindo. Et bongo pour na ba mindele. Ntango to kumina 5e bataillon. Mais après 5e bataillon aba monike onza mo bete malamu ya ma sensibilisation aux discipline il faut que dans la guerre. Mais oh bouillant pété. Alors guerre mondiale. Bazale ko bunda banani na banani. Izaki Angleterre na Japon Japon pas japonais non si oui Japon on a pas japonais c'est quoi donc izaki ba anglais na ba japonais bon baza obunda ngona na place bino bokendaki na mboka nini bokena ko chapoa siko bino bokotela banani ah biso to kotiyaki Angleterre. Ah, vous souvenez les japonais beaucoup de l'Angleterre. Si vous avez un camion de ma case, ils ont beaucoup de côté de l'Angleterre. Bon, il faut qu'il y ait. Expliquez-moi ça, papa. Koko nanga caporal. Expliquez-moi ça, tant beaucoup mi. Bah, pesa bino minduki. Tant beaucoup mi bino vous bunda côté nini. Et ça qui guerre net piccolo. Bah terme comment? Oh guerre asymétrique. Est-ce que bino ben na tant wana guerre asymétrique? Ça là qui expliquez-moi ça, na tant on est ça là qui n'est. Non, tolu wori na baba. Na makambo yoso tukaka awa ba minduki ba munition yoso oui tokena na munduki na biso ça dépend ya munduki ndengi nini yo yekula ngana zako kubeta bunduki banda zake kubeta FM pesa kubeta beta mortier alors mais na zako kuna zako kubeta mingi mortier na zako kubeta mingi FM te ah bon siko tango bokomi bozao bunda na côté ni na mboka parce que les agents anglais na ba japonais oui c'est auto commis tu que sangana puis la parole ko Angleterre na ba Angleterre na tout que ba noir ya colonisé par les anglais tout que ba noir ya français ya ba colonisé par les français na ba noir ya colonisé par les belges de ba tout ça que de ba mais ça tout ça mais colonisé ça tout ça que alors ce force il y a des japonais à la guerre c'est parce qu'il y a une force de frappe est-ce que depuis le moment où on est dans terrain vous sentir que eh biso to eko côté la anglais mais to kutani pe na libanga bazala ke matata penza ke baby go bunda mais qu'est-ce que vous voulez ce qu'on samba que oyo ko luga oyo ko kuya izalika ndenge wana so ba bua ka pe bombe kuna te kana peut-être ikumaki na mbole yango te mais ntango ba bua ki bon wana président Mikado a 5-6 de fait. Ah, donc toi, japonais, bois qui bombe, madame. Japonais, tu bois qui bombe, américain, américain, bois qui bombe. Ah, bon. Koko nanga Albert, mindele, bazali ko traiter bino ndenge nini na armée pe na tango bitumba. Na ntango tokumaki liboso bazaki na biso ko banga biso bazaki komona biso bato ya maladi bazali bato boye mais na ntango teli komesana na bango tokumaki kena bango kolia sika moko kolia sika moko komela sika moko ozakolia nini na ntango oh biloko nyonso baza kolia ya po mikolo tukuma oyoka o ba ole suku bokeke bolia ba biscuit ate bino ezakini baza ko biloko pete ya kitoko tuza kolia bilage ah bon suko nana zalaki na commandement ya nani entre les Américains et les Anglais nana zako commandé ba Américain bazaki na commandement na bango Angleterre be azaki na commandement na ye ba école yoso o ba bengi zaki bato bazaki na commandement na bango izaki bon donc mutazalaki na commandement na ye oui kasi ba ko pesa yo okende na parti na mbuka boye oyo boye boko banda na mbuka boye izaki bon alors sikoyo olobaki ba ko zwa bino na makasi
tant que kuna bino ba noir bosala ki ba ekolo ebele Oui. siko na wana siko biso lelo ba congolais te le bito ki ba sa lelo ba congolais na tant on a pesa ki ba congolais te siko bosala ki combien bino ba combattre congolais 25 000. 25 000. Oui. Donc ba ko so bino na makasi 25 000. Oui, oui. Alors ce qu'on a ba risque que yo personnellement au connaît qui pendant la deuxième guerre mondiale ba risque ça gagné ba risque nini yo connaît qui na guerre wana yo moko papa caporal ba risque oyo ça ya grave ça que mi balé na ntango batini ga eza kele ko sala patrouille batini ko de sala patrouille oui ko enfin ko to ibite ba ennemi agwa na moko ba ennemi bazalité. Il faut pas tinda soda moko wa okende okufi obigi ba okekula fa perdi ba peso bunduke dayo soko yo monike ba kangi ona note moni ba soda ba milio beta bunduke ka para kupisa sine ke ye ba se ba kangi ubi ba se ba bumiye kuna ba se ba yibike enem ba benem ba sala moko yo. Ah bon ndenge nini ba no saki bino faire guerre ba non ça qui bino ndenge ni ah mais ba ke ko yibisa biso wana na départ mais nta ba kangi bino ba ko yibisa bino te ko bino nta ko basa armée ba ko yibisa bino te ba ko yibisa lokala nta ko basa ko kende tango zo kende. Alors ce qu'on est ba comment est-ce que tu avais vécu la bombe atomique yum tout ça qui sur place tango bombe oviva kiango ndenge nini ezaki eloko moko kokepe babeta ngo ta 2 ou 3 fois te kola balobaki fe betaka koya pe abuyaki ibeta une fois azaki mayele mais ibeta kika mala moko tango ebeti mala moko siko yo oviva kiango ndenge nini ebetaki musika na yo oui parce que ça qui me sima tout ça qui dit ça il y a musique peut-être après tout ça qui ba là ça qui gaz gaz comment ko ba ngoyi e ba ko ba nzoko comment ko minuka ba nzoko alors Coco Caporal Albert est-ce que vous savez qu'il peut y avoir une relation na basamindele base minde to ça ko so bongo ube so ko ba o ke kutamwa na cité na bongo mais les bouchons ba ko kima biso les bouchons ba le ba ke ba sali ba me ba de mabe ba ke ba na bongo makambo bele maintenant ntango ba yeko gombe kampe ba monike isa le kuta nde to kuma ko kutamwa na bongo parce que cela ba faux ba idée hein tant bo tambo na bango c'est autant ba vérifier ça le kuta donc problème est ça. Alors nena yeba pendant voyage ba ville nini et ba pays nini to ba ville nini oyo bo traverser qui pour na kokoma na front pour le kaki ba mboka nini pour na kokoma na front presque tout bezalaki donc bolongo ki tchasa ba zuni na makasi expliquer biso nanu ba mboka nini bo le kaki ba base bazaki na makanisa kitoko balobaki so toke biso nyonso nzela moko mpe toke mokolo moko tokufa mokolo moko il faut bato bokende na date mpe bato kende nzela tokendaki groupe mibale nzela mosusu bazwaki nzela ya kisasa ti boma après point noir bakamati nzela ti bakumaki na Egypte biso tozwaki nzela ya Kenya ti tokokuma na Uganda ti tokumi na Kenya batini biso tokokozwa ti na Egypte après Egypte kuna mpe totambolaki mwa moke après tozungi na Egypte après Egypte nde baye kolobaka guerre eza na Birmanie. Donc vous pouvez na Birmanie. Oui. Allez après Égypte, vous avez avion pour que Birmanie. Avion te bateau. Vous connaissez pas bateau hein? Bateau, il belle bateau, il belle wana avion. Moi
Koko na ngai Caporal Albert. Guerre et cela qui combien de jours? La deuxième guerre mondiale. Ce que voilà, a signé quand il combat qui me connaît bien, mais ça que 4 ans, 40 à 45, 50. Oui, 5 ans, vous allez à la front. Oui, non, mais visto comment déjà, parce que ma bande qui guerre là-bas. Ah, puis beaucoup m'a dit déjà pour que c'est bandaki. Parce que ma bande qui. Ah, les temps beaucoup mis, ah, les bacs, bah, vous allez qui, parce que Bible beaucoup non côté la banque. Oui, mais. C'est quoi le langage? Bango parle anglais, les possibles, les gars, n'entends que wana koluba, mon okolambo comme société, les cagalingala. Ah, on va dire les autres kaka entre 1925. Soda za koluba kaka mon okokaka moko lingala, koluba mon okoma société. Alors, pendant mon manabino ya mindele wana. Ah. To kaka kukuta na basinja kane wana. Ah, vous avez quelqu'un qui va signer, non? Oui, oui. Vous souvenez de tout ça, mais ça on met la main au tchebo. Tu mets ça na basine mais fait de fait. Tu vas d'accord le bamoke oyo nini moto nini fire oyo nini ko moke ti tu za ko zwa ko ndenge wana. Bon, na zongeli sous question na yeba na tuna que en haut mais bato bazo tuna babi ba comprendre ki bien te to ba grade ya ba noir na armée na tango wana ezala ene ezaki ko banda première classe caporal sergent premier sergent major premier sergent major esili ah osuka na premier sergent major donc yo colonel général Bosana na tango wana même adjudant ata lieutenant izalaki oh bongo adjudant ya liboso izaka adjudant par après kuma ona izali lieutenant izali officier ba adjudant bazali ba sous-officier ah osuka ne ba tenu olati eza ya guerre 40-45 oui ya ko bolata kana 40-45 ya on a bondi là qui peut-être ya moi donc tenu ya guerre 40-45 oui umeli hein ah na lata kango na bot pardon na bot na pantalon ah bon sikoyo grade ya ba mindele na armée na tango neza mbangumbe ba mpete ba premier ya ba premier classe et caporal de sergent et bazana yango si siko alumina premier sergent major azui adjudant après azui adjudant première classe adjudant première classe adjudant chef siko alumina adjudant chef ya komi sous-lieutenant komi lieutenant komi capitaine ti akokoma général wana mindele donc ba mindele na kokoma général mais yo mutu mwindu Bosana général yo suka kaka même officier il a été même aski donc ça kaka mbolo ndeto benga mbolo bon voilà olobi likamu na tunako likama bomba atomique oyebisi ngai olobi ke non opesa ngai yango mais nazongela mo lisusu tango bomba atomique betaki bomi batelaki ndengini oh mais ba si ba pesa ka protection biso ba masque na biso lataki mo pepe li banda pesa oya yo ina ko bima mais oya le banda pesa oyoka yango te oya yo moko ezo bima ya lokola ba masque tolata ya covid ndete yango na o tolata mikolo ya covid tolata kawaya ezande mona obino bozo pona ko se protéger contre la bombe atomique molai bina songe molai pesa il faut on ligne même des tours là surtout para vrai oti bon tango bon guerre sili maintenant il faut mutuna mutu soda nous sazonga na mboka nae tout a été bien organisé bozo maika kana nzela ya Égypte Pointe-Noire boma to zuka ke na nzela ya boma te to zuka na nzela ya Kisangani avec tout ça qui tout zuka des groupes au batira ka na Égypte bangunde bayaki na nzela ya Matadi kuma ke bayaki na nzela ya Matadi tiki sasa
mais biso to yaki na Kenya Nairobi tima Mombasa après Mombasa to côté qui sangani de côté batene to ya allez et là on surtout kokonanga caporal Albert et là nous sommes na litomba nini o yozwaki tango bitopesi wana papa limbisa ngai oh na groupe oyo otokendaki se otokendaki 25 minutes otokendaki mutu moko te azwaki prime de guerre donc ndenge bayeba mosala yaso bafutaki se kwanga ya pamba ti boke kobunda kuna babomba atomike kwei litomba ezalaki te bakofuta mwa salaire na yo kasi c'était toi na kada histoire koko nanga Albert salaire on ezalaki combien o bafutaki ya 40-45 atolo bia mosiko esa na ngwelo moko papa ezaki bambongo te ezaki okuma na 1000 francs te ezaki basa donc yo tikali na souvenir moko te ya deuxième guerre mondiale ata malupango ata mwa boye na boye donc deuxième guerre mondiale koko nanga caporal Albert otikali no nelo souvenir na sepelaki moke na ntango bapesaki biso cité besoin c'était des anciens combattants ya oui mais ngai na buyaki pa okende kuna balubi yo lingi nalingi nazwa parcelle ne bapesaki na bambeli na ngilingi donc ozwa litomba ya ozwa récompense ozwa ya lupango mais na fini na nani na commune Ngiringi ti lelo non mais wana pesa de kaka bunde donc kokai kaka te wana zali prime de bongo so parcelle wana oubien basala yo tout basa na ka bordeaux pété alors pendant la guerre koko nanga caporal Albert soki ko comparer courage ya bino batu mwindu na courage ya bamindele banani basaki le plus courageux pendant la guerre armée ezali tout à fait bas en classe ça dépend ya ndenge nini monsieur nabino ala ko former bana wana ndenge moko bena armée ba officier musuzu ba la kisa armée kitoko ba musuzu ba ko la saka ndenge wana mais pour vrai dire bis te zoaki ba congolais te zoaki ba technicien madame ba la section armée ba belge donc ba congolais bazaki plus courageux que ba belge ba congolais bazaki matata bana guerre kota bima bozwa munition kitoko le kaka ba bina biso ba congolais tout la motema be mais sinon pas ma casse to ma yele ya mosala tozana yango alors ozaki musika ozaki na guerre est-ce que yo ezali pe kokomela yo ya kokanisa libota na yo otiki musika mama bana menga ya wa bomba to mile zokoya est-ce que vous arrivez aussi ya kokanisa famille na yo nazaki na kana mama zaki na papa bazaki kasi nazaki na mwasi te na ke mwana nazaki tutango pela ki guerre ozali monzemba nazaki na ile komo presque yo otokendeki na éviter c'est comme je vais à base sinon tout ça qui va ne chaîne na oza ko penser na papa botayo na mama botayo na bandeko na yo bandeko ça qui na mama bazalaki mais parce que bakangi OK il vous arrive est-ce que ça comme la yo de temps en temps na moi tango moko ya distraction tango moko ya pause na nani na guerre oza ko lekisa ndenge nini ma pause moko boye c'est quoi pesi bino pause ou bien pesi bino conseil beaucoup sur la kotuna de batu mboka to kotama na batu na kati na village na batu oza ko sur la bango moke kotuna bango moke sino makambo ya mboka oza pe na moya kotina mboka na poste na otina mboka mboka te bantu okuti oyo okuti kolande bande kono bango wana papa caporal Albert pona yo kombo ya Hitler ezolobela oni nezo représenter nini Hitler Hitler wana
il y a ça qui est allemand on a vraiment éclairé on a vu comment on a bien bien pour le plaisir. Bon, si pendant la guerre, donc, on a les alakités, donc, 5 ans on a Mobimba, les alaki pongé zate, et capitoume na bitum. Mais, ce que guerre les alaki, il faut pas bon, malgré que bon de la bangonde, les alaki que bon de la bichoté, bazoua que bichou ma bé, bazoua que fin que bazoua bazoua sauvage, pas bien que bon daté, parce que tant moi je bêtis 12 heures de bêtis parce que Golia biso parce que Golia vous pouvez mater biso dogo bunda kolala kolala tout ça bango basi balingi bongo te quand benga biso ba bé ba bingo bunda te baza ba sauvage. Alors 5 ans passé na guerre tant bozoki na mboka ba yamba ki bino ndenge ba belle ntango na bayamba biso na zandu ya kala na zandu ya kala zalaka wapi on est ça côté nini kala place zando babuki ezali mais non ezaki pele sika sika nani bilanga ya le pango ba nyama ezali pepe la jardin botanique et jardin zoologique. Oui. Ça des salariés wana kala na tango la. Na mwa de boso kati na ngambo ya kuna. Kala si azani on des aliments na sema na ngoya na côté ba boy. Bon ba yamba ki bino nini? Akeza ya ke 5 ans. Ba bezi ba yamba ki biso malamu. Tout ça est bien mais qu'est-ce que vous voulez? Alors papa Albert bozonga ki bino sur 25 000 to ba biso so ba kufaki. Bakufaki mingi mais yo grâce à ta technicité kota bima na ona zamba donc osoma lipenza osoma yepena nzoto kolongo yo soko nzambe alingi kayo kozonga yo to zali makibodi myanzangu apena yo moko bisimba biluka bituna soko landi yango za mabe songi oningo yeba mingi vous allez toujours humble na tango na moninga no yakufi yo kale hotel suba boko na poste obenda nini nango obenda mbongo tiko baza mingi baza sala ba mo sokolo ngona ba montre na boko ya moninga na ya lati yango. Alors na époque on a na force publique vous allez qui na grade na les bossa ba dans la première classe après ba ko passer un petit caporal. Mais nazwaki mpete yango nano mbula ekwaki te kaka mpona bakurasi ai nabo na ndenge bamonaki ndenge naza kobetisa babonduki babino ifo akoki bapesa mpete ndenge wana eza bien. Bon namoni age pusali parce que obotama na 1922 mais ntango bozongi na mboka na 45 c'est bien 60 tozwi indépendance. Est-ce que Joseph Kasavubu te Lumumba ba profitaki na expertise na yo na mayele na yo ndenge bundaki deuxième guerre mondiale ba pesaki yo même litomba na tango ya première république tout comme na deuxième république est-ce que kutanaki na Mobutu na éviter est-ce que kutanaki na Mzee Laurent Désiré Kabila yo nem to yebisa biso to banana na Kasavubu to kutaki na ye même ntango ya zwaki bokuti na ye nazaki na fête na ye nazaki tongo sa na fête na ye muntu abetaki musique na ye Franco Lukanga Lwa Jopen nazaki abengi sa nazaki na fête abengi sa ki ça va mais est-ce que soit ki mo grade monter monene na armée na area Kasavubu ye azaki matata pana ko pauvre Kasavubu azaki bien même pana makambo ya ko kaba azaki na ngote pour mama ya kolomba ya kokaba kasi kwa mwana kolomba ne bakino baloba na mobulu azaki bon on a 32 ans à Mobutu vous avez dans toute ma case Mobutu azaki mutu ya kokaba azaki pe mutu ya makite data azaki pe mutu suko usali mabe usui mabe azaki alors ba pesa yo mwa nani moko
charge mon côté mon responsabilité mon côté na armée ni Kasavubu ni Mobutu avec espérance aux qui na deuxième guerre mondiale ngai bantu basanga bien na misala na ngai Belge ba chese ya kishani tango na shani ke Ford gara se shani ke Ford bazwa inga na musala na ko sala kuna alors bango ba yogi Albert asa ko sala na shani ke Ford bango ba pesi le tinamile ayagi kuna na shani ke Ford ba yayi ko tuna Albert ala o azalao me bobenga ba bengi singa to ke baya directeur avec oyo azali mutu na biso za soda il faut ye akolungwa awa akende na akusana tepe na kubie na essaya mais awa pa na binote. Donc Kotoloba pendant la première, la deuxième, la troisième république, la quatrième, toi la cinquième, vous avez négligé, mais na era ba belge ba pesa qui vraiment respect surtout. Mais bandanga na lungu na kenda kigene pena zungu na gere na tango ba belge ntango ya belge na sisi mosala soda na za ko senga ba de dependance wana ngai na simana gere wana nga sa sisi mosala soda Zoutika kango déjà. Balbaki est-ce que continue mosala soda na binga na za mécanicien chauffeur na ko continuer armée na ko mosala civil. Bon on a era Fati Béton. Est-ce que na chani que faut exhibilité. Bon on a era to comme na era Fati Béton Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi président de la République. Est-ce que basi ba bengio pour ne fils que moi récompense oui ba mérite na yo ba reconnaître ba mérite na yo ba bengi za ngai ba petit médaille ba médaille on na zuna nango basu na era Fati Béton basuki kana médaille hein oui kana médaille médaille kaka na era Fati Béton n'était comme ça évité. Donc basuki kana médaille. Oui. Voilà, alors on continue, on a rappelé à téléspectateurs que Lélo, tu as mis une émission tout à fait spéciale. Tu as mis le caporal Albert Kunyuku, combattant à la Deuxième Guerre mondiale 40-45. Il est dans un plateau. Mais il n'est pas seul. Il y a un réalisateur, le professeur José Adolphe Foto. Oui, bien, madame, mon professeur Naïfa Siko, réalisateur, il y a film L'ombre des oubliés, où il a consacré à ancien combattant, dont Papa Albert Koko. Albert Kunyuku Azabongo héros. Alors, encore une fois, prof, Mbote. Mbote Ndegozo. Tant qu'on s'est défend, Mbiaka Yaboui. Et sur le Beloni. Émotion. C'est émotion. Quand on te coûte en 2018, d'abord, beaucoup de temps. Bon, nous avons la télé, la formation, la film. Alors, on a un sujet, Pesaki, on a un sujet, moi, qui m'a commencé combattant. Le soleil bandit que hier bazak mi balé na monira na Daniel Myuki apandaka na cité ancien combattant. C'est quoi Daniel Myuki a autant bala makolo on a fait na quartier en face na ma campagne. Autant makolo na balaba na bisto. Bon moi na moko yebi azolo ba papa yo abunda bitu ba 40 45 metala ba tie kaka boya ba donner azaka abo. Na bi bon. Alors na bandi ko luka bango. Si finalement nous avons na bango effectivement na le ministère assez combattant ba bazali ba retracer na kutana bango tango ne kutana papa oyo abetelinga lisolo moko abeti de loté papa oyo a sala vidéo conférence na Vladimir Poutine na ambassade de Russie ba solo na Vladimir Poutine bo ya zo ba na télévision tango zo ba na ba pero aza mokolo mingi makamazo ba yebi angote. Quand on a comme pas dans d'accord, abimisselanga diplôme na attestation, il y a reconnaissance, il y a bravoure na signé par Vladimir Poutine. Na médaille nango. Donc il s'est passé que na Russie, Vladimir Poutine na 70 ans il y a anniversaire il y a guerre mondiale, a sangisa ka banse combattant nyonso, ba rappeler so mingité. Alors dans ma solo ba yebisi biso na tonga to kufa na guerre mondiale, ba to abikisa ka biso ezalaka ba soldat noir. Ba ki poso mwindo. Poutine a dit nous avons besoin d'une guerre mondiale. A dit oui, azalaka. Ce que Poutine a tindi, a tenu, parce que nenga lobby na bazana Congo, bazana Uganda, bazana na pays wana.
Ce que Poutine a tindi message d'ambassade, bah Luka, bah on dit bah même une ambassade à ça la vidéoconférence il fallait attendre Russie. Pour la cause de médaille kuna. Tango en 2015, makambo mboka mso nga ezalaka ba bloqué. Alors Poutine a été obligé attendre la médaille à une ambassade, bah là ça est pété l'ambassade ya Russie. Tant on a aucun solo na o makambo munene ba nga moko intellectuel na évité. Alors na mais façon mbia ko bato baye bango fallait ça la film tout ça la film na ndenga lobby heureusement le film sango était comme la présidence comme en 2020 président Tshisekedi a ko tinde la médaille ya comme chancelier bango balé yena ninga na chancelier ya ordre national Kabila Lumumba. Voilà. Donc et la motivation que ça qui ba yebana lelo ndenge to en contact na ye moninga na akufi to en contact tango abisanga dako que ça 100 ans. Oh là là. 100 ans d'âge. Ça le calcul bien temps abonné en 1922. Le 20 mai 1922. Lelo to za le to comme vendredi le 20 mai 2022 à 100 ans d'âge et ça est ndoto. Tant on a mis tradition est-ce qu'à Tambolaka na bien zo Tambola est-ce qu'à Lobaka na bien zo Lobaka il y a na même la télévision pour Batouba Monae. Non seulement ça, Tozana Mabongisi Mounene pour Nae, pour 100 ans c'est pas tous les jours, puis 100 ans il y a Soda. Donc, Ndengazana Atikali, preuve, puis modèle et endurance militaire. Aza, papa Kourou Ndengazana a maladité. A maladité, Aza a moi, mis son ézo Kotungisa, a ma première attention, mais physiquement, Aza n'a bien. Alors, Toba qui photo fêter. Tous en Abongisi à 2 étapes. Vendredi, mon anniversaire, tu as la conférence de presse. Question sur vie na carrière. Et puis, pourquoi à la messe d'action de grâce, la paroisse à Zamundimi protestant, à la culte d'action de grâce, la paroisse à quartier qu'on a Bumbu. Alors, samedi, le programme à Mouneneza, pour na talisa, que à la bonne santé, puis à vivant, très vivant. Samedi 21 mai, donc samedi prochain, dans 4 jours, la place de la gare centrale, à cause de la marche de santé. À cause de Tambola. Professeur Voto, papa, pour ici, Santa, vous avez la gare centrale. Gare centrale, bon, oui, changer à limiter. Et ça vaut tant pour Santa. Moutoua, nous avons un niveau moko kondimate. Tant que tambola na yolingo simbe osunga koko abisa na tikanga moko na otambola. Donc akotambola neto otambola na ville atambola kaye moko akotambola na kanae alors toza ko bengisa ba sportif nyonso ya Kinshasa. Bato basaka sport samedi na boulevard du 30 juin bo rejoindre biso bo changer itinéraire mo kolona to ko accompagner koko na biso héros na biso engambe na biso 100 ans pour na non seulement pour l'anniversaire, mais pour la comptable, ça, bolingo, tout ça, donc on tambola sur le boulevard, bah, militaire, puis bah, kozala, bah, quoi, accompagner, ce qu'à l'embi, donc on récupérer, c'est une jeep militaire, puis on tambola jusqu'à point de chute, et ça, place au Royal, la face à l'immeuble intelligent. Alors, prof, il y a déjà des questions. C'est ça programme. C'est ça programme. Alors, on est avant midi. Après midi, on a parlé du peuple. Voilà. Cérémonie, on a parlé du peuple. Samedi 18h, tu as projeté film nae. Voilà. À son honneur, film nae l'ombre des oubliés qu'on a projeté. Dans salle de spectacle. Et ça film ouvert à tout le monde. Moutinho Soinga a la film, n'a parlé du peuple, n'a 18h, dans salle de spectacle, à quoi total le film. Film 1h, n'a 19h, tu fungoli débat sur Makambo, il y a ancien combattant. Makambo, question tourner awa. Réponse à Malonga exacte. Donc, Tobengisi Bakonzi Bakoya, ministre de la Défense à Rosalawana, ambassadeur à Belgique Andimi Koya à Rosalawana, Batoya Boanya, Bingambe Nabiso Batomayele, professeur Ndaiwe à Kozala, professeur Kambai Boachi à Kozala, professeur Njoli à Kozala, Thomas Louak à Kozala, Batonyoso Basepela na histoire, Yamboka Namiso à Kozala, pour tout le Likamboana, et Zanini. Qu'est-ce qui s'est passé? Bakangi bana bato à fleur d'âge 18 ans bakena bango babundi bitumba o baebi mutute baebi tina otune mutuna a Hitler aebi na Hitler biete mais azobunda
ozomona alors tout na ba oyo ba konza mboka ba konza Belgique parce que ça qui bitumba Belgique tout le monde qu'est-ce qui s'est passé 25 000 personnes ba kufile lo nyonso de bazana ba ko komata 10 cités na Congo peut-être 5 les belé alors toute la question on a donc débat on est conseil de 19h à 20h après film et puis à 20h on a donc dans la salle de banquet on a déjà sur l'invitation pour un cocktail à son honneur pour quand elle a gâteau d'anniversaire 100 ans mais il y a déjà professeur photo les dialogues sans balobin de Kozulu vraiment pourquoi tous ces temps là abandonna papa Kakaboué nous avons dit à part reconnaissance est-ce que ça mécanisé bon ndenga lobby il y a un statut mususu bango ba ancien combattant o ya kala penza 40-45 bazana régime mususu ba gérer bon à part le problème c'est que ba futa bango prime de guerre mais baza répertorié tant on a kenné na ministère tango wana balaika bango mibale yena Daniel Mioki o ya kufi alors et ça le que tant au film et ça les mettant au film que sango ba musu ba komi ko monana ba komi ko ya mais il faut qu'on vérifie l'authenticité parce que ba bazo confondre mingi ancien combattant ya force publique à Bunda guerre mondiale ancien combattant o assisi musana ki soda peut-être en 1960 ou 62 musana soda a comme la retraite ba on va bien avoir ancien combattant mais bango baza différent mais bango baza statut spécial nenga lobby alongwa musala soda alongwa musala soda Daniel Mioki pas le moment ça doit comme infirmier mais bah après ça un moment pour mouquer pour na colia mais c'est pas consistant. Alors ndeko lobi ngwa la menace qu'on est ba prof photo quelle est la différence entre la cité des anciens combattants la maison des anciens combattants à Gambela? Cité des anciens combattants ça cité Baudouin kuna na Mbinza maison des anciens combattants ça na Kasavubu na Gambela so qu'on a Zando wana bureau na bango ça yem mutazaki président na bango président ya mokonzi na bango yewa. Alors bah toute question qu'est-ce que le pays a fait pour na papa Kapoa? Il y a beaucoup de questions ici. Yo tuli mutuna na kati ye moko mutu ko répondre yo. Ndenge to faina ye en tout cas motivation na biso ko sala film, motivation na biso ko memaka ye na ba place abo yango wana. Hein? Motivation na biso yango wana parce que ndenge to solana ye na mona eloko moko ya malonga a bénéficier yango ezate. Eloko moko kaka terrain, et c'est pas ça que le pango nda côté le pango yemo kwa tonginda konae ezaki bande na tout national bango za don espace la catastrophe combattant le roi de Belge qui terrain roi de Belge de akabela bango ba kabola bango ba pango mutomto tonginda ko mais mbongo to eloko moko bo eloko ta contrairement na ba ancien combattant nenga lobia ba kenda ki ba délégation na ba pays colonisé français ba pays colonisé anglais ba pays colonisé belge ba pays colonisé français na anglais wana ba futa ka bango mbongo baza bien mbongo mensuel bana bango ba bénéficier na mbongo mais pas na biso eza la gouvernement belge eza la gouvernement congolais eloko moko ezate eloko moko ezate donc eloko moko ezana ngote alors ndeko mangobe depuis Londres lobby ba pesi papa Kapoa l'Albert Melesi ba pesa na mbwa yem tabundi pona mboka mais ba pesi o Melesi ba pesa na mbwa bon problème ezate eko ezana ngoka makambo oyo alors lelo papa na songeli onano lelo ozo senga nini et pas le gouvernement congolais au gouvernement congolais vous en avez bon 100 ans déjà prof faute à lobby que vendredi les abongo au coq 100 ans donc les locaux le banene au message nous vous allons pour le gouvernement congolais na ko senga ile ko nini ngai na par na ngai na la ukende bantu bakutela na mpasa yebana na bana 8 bon bana wana bamuso batangi bien atana misala te basi ne sepilimi mwana mokoza nazana mwana mokoza célibataire za été baosote babala mais ya mibale baza kusala te bazana mayele batangi basilisa ba classe mais bazana musala te bon ngazo na kufiawa bakutikala ndenge nini nana ukibe bana wana alors zo senga na gouvernement congolais na mpasi wanga na mona autorité bele bazo tala mission soko l'état azana souci que vraiment ngana saki musala nekela ko kufa mpona pays yepa asuka ngai mpona bana na ngai bapesa bana misala soko bana ça sera clair te soko bana bazwi misala
to ba pesa wa makambo ya kitoko oba ko kuvona li calme peut-être pas cause na souci mingi te. Alors caporal Albert Kyungu, le pays est abongo agressé par les groupes armés et surtout dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il y a son expérience au bout de la Deuxième Guerre mondiale. Un conseil pour le FARDC. Conseil non complet c'est na ba mapinga na biso. Papa ndenge na libisa kyoke ba classe yi soto izali classe premier CO kuna premier CO mais professeur ya kuna nayo kuna baza ndenge moko te ndenge moko na armée bantu baza kuformer bango kuna baza na bango makambo na bango za ulakisa bango na ndenge na motema na ye mosusu oyo azalawa azalakisa bango na ndenge na mosusu armée na biso be pona bongo na ntango biso zalaki Congo mobimba bino yoso tout lundi bokotanga leso boye Congo mobimba lubi mardi boye mikolo yoso tout Congo mobimba bokotanga ndenge moko mais na moya lelo armée ko mino ko yebele na ntango na biso zakela mi ko soda kaka monoko mokoli lingala soko meiko bono mosusu bakangi mais lelo tozana bono ko moko te okenda amina sema ko lu aku okenda ko na n'entendre biso zaki bongo te. Pour photo, est-ce que l'État ne peut pas prendre en charge Papa Caporal? Parce qu'il y a beaucoup de messages est-ce que l'État congolais ne peut pas prendre en charge Coco Caporal Albert? Et l'on dit ça. Vendego sur mon salon, c'est la ngwana. Quand il y a un papa Caporal, ah ouais, ça pour voir naïe et qu'une musique. Ce qui peut ba causer au bazolanda biso, ba causer ça là quelque chose. Pour biso ça na makoki wanate. Tout ce qu'on peut faire en tant que journaliste, en tant que réalisateur, et ça l'ombre des oubliés, et donc bah to bimisi to outie na molili, to ko tia sous le projecteur pour ba monae, ba yo kapé. Ce qui l'État congolais a ko ça quelque chose, ce qui Belgique. Parce que, et là, comme je débat, M. Zak, c'est la Belgique, normalement, la République démocratique. Normalement, guerre babunde Zaki à Congo, Zaki à Belgique. Belgique n'est pas une guerre, Congo n'est pas une guerre. Mais Belgique, babunde pour la ligne, pour n'engager normalement sur le plan de droit, à la Belge. Papa, oh, basé à Belge. Normalement, et pas les français, seulement tous les anciens combattants français sont français. Nam tina bana na bango, pas français. Bango na bana na nga zoli la wana bana normalement basé à Belge. Ako réclamer la société belge. Puis c'est là que Belgique, ça l'État belge il fallait avoir en charge. Mais quand on soit na comme ça Belgique, tant au film bimi en 2018 et comme en Belgique comme en France, ba soulever qui débat pour ba français ba qui un peu scandalisé pour bango français, ba zoaka, ba soda na bango en charge. Mais en Belgique, baza négligé. Bah tout le monde, mais comment vous pouvez abandonner ces gens qui ont combattu pour que Belgique soit bénéfice de la guerre? Bénéfice et Belgique a s'enrichir dans la guerre dans le Congo. Alors que le pays n'y a pas de la guerre, ça qui faillite. Il y a ce qu'on a appelé l'effort de guerre. Tant que bazo bundakuna, dans Congo ba bundakuna la guerre. Belgique a tina batute hein. Belgique a lobby ngana za ba soldat te mais la copé ça bino batu na ngai. Yango atinda bango. À ce moment-là, l'économie au Congo, c'était l'économie de la guerre. Caoutchouc, la première guerre mondiale. Et la deuxième guerre mondiale, tout va minérer tout ça. Au lieu de la bombe atomique, et ça qui minérait à Congo, iranium à Congo. Et Belgique, à part le pays sur le monde, Belgique a bénéficié de la guerre. Parce que ça a affaire la guerre, côté kaka iranium, côté rakou, côté kaka puné, caoutchouc, mais les lois. Question wana ezaka l'État mutako tuna yango. Biso donc individu na yemoko individu à défendre les droits na l'État à travers le gouvernement eza parmi ba contentieux belgo-congolais yango no monito bengisi ambassadeur à Belgique ya wana batuna ye mutuna. Oui, merci. Alors il y a beaucoup de messages même sous autant à terre parce que Rive Solani depuis Belgique aux autres balanga papa Albert a su le côté mais kingani bakomi ba millionnaire te na otana wana na otana yango te. Ah
bolingi politique mingi hein papa Albert azwe le côté abundeli muka mais kingani na kingani to mone bako ba millionnaire te wana otanga yango te alors prof tozo kene malem na habité Deschamps Didier est-ce que ba message ezali sur les alopécies sur les athées on va terminer l'émission papa Albert il n'a pas sorti 1 minute sur un message oyo koko pesa na bato e belé basota la ici. Merci beaucoup. Mais ça, c'est un peu ça. Tous les mamans, tous les papas du Congo, tous les mamans du Congo. Ataba qui risque à n'engagner, ataba sali n'engagner. Babouche Nzambe. Numéro 1 Nzambe. Ataba ko sambe la n'engagner, mais kusama biso ndenge na ndenge mais to Nzambe en tête bon ya mi bale bolingo to lingana to tikana ko pona école oyo muto école boye nga école boye non soko oyo bolingani bo vandi botali bantu kuna ntawu ngana kenda ge nakenda kukuta na ba indie nakenda kukuta na bantu mususu mais ba yamba kenga bien pe ba bikisanga bien soko bango te kana ngampe na zonga te parce que ngampe na kana ba kanye ngai na ba prisionnier mais moi na moke muta bikisanga ngai soko moi na wata kana na sali pete alors il faut tous la bantu ya bolingo et tous la bantu bolinga Nzambe to sambe na mingi pona Nzambe sinon. Merci Coco Caporal Albert Kounyoukou. Merci. Alors, un message avant d'appeler sa prof votre au monde de la fin à rappeler programme et anniversaire à papa. Bonjour les gars, Tony Toyeba Caporal a commis un boulot à Boni Lelo 100 ans. À Botama le 20 mai 1922. Donc 100 ans. Hein papa? Oui. Tant que caporal a kenaki guerre azalaki na mbula boni pe asalaka étude nini na tango wana. Vous avez na mbula boni tango kenaki guerre 18 ans. 18 et 19 na mbula mi bale wana. Vous avez na niveau d'étude nini na tango wana. Na lugha na seo. Na seo. Ndeko yoki ha? Parce que muntu moko te papa aïe kufa mutu moko ko si magasin azaki tu as aussi porté ba minerval tout ça azalaki mais on a payé qui enseignement zaki gratuite on a ba belge autant on fait ils ont futa maté ils ont futa bata ko futa te c'est le contraire que tu vas bifi ba tout ça que moi il est comme que ba ça bon yo ko connaît classe pas ni pe sous Coco Albert hein enseignement zaki gratuit hein. On ne peut pas dire que la chiquite, les bâtiments baloba. Tata Koufi, Tata Koufi, mais c'est enseignement gratuit. Les gars, nani, muto mokote, ngape na kote ne sabu fele. Ngape mwana le busu. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a télé, faut la que ça casse exemple. Nani. Attends makolo, voilà ba belge banzele salaki na Léopoldville. OK, na yo kana. Kameza kete. Kamyo boko. Ya mono zaki petit na guerre. Tu continues un message. Non, la guerre, en tout cas, la guerre. Babi, n'a aucune information. La petit, on a manqué Babel, c'est fort, Babel. Babel, c'est Balinga, ma casse. Vous avez mis ce gars. En tout cas, on prend un salle, on va se comment maman va te côté. Toligi Toeba, et le Ronini, Yamalonga, gouvernement, Pesa Bango, Banda, président, Kassafou, Mobutu, Moussé, Joseph Kabila, Nalelo, Fati Beton, Nini, Oyo, Bazoa, valeur, to récompense. Ba Congolais, Bazalaka combien, Oyo, Bakenaki na guerre, Lelo, Oyo, Batikala combien. Bakenaka 25 000. Lelo, Oyo, Bakoufe Belé, hein. En tout cas, Lelo, tu évites, hein. Ce qui vraiment, Batikala combien, mais Bakenaka 25 000, hein. 25 000, oh, Bakenaki. Message de Zoya Kaka, Bakenaki 25 000. Alors, merci beaucoup, na prof, voto, pour notre immortaliser Batu Oyo, Basala histoire, Atambo, Kaisala rien pour na bango. Oyo, prof, voto, sali, ezali interpellation na gouvernement pour na basoda, Oyo, Bazali, na bomo, Lelo P, Bazali, ko défendre Mboka. Ils allaient vraiment ingratitude pour na Mboka na biso, pour na ko ignorer Batu Yaboé.
à ta place des anciens combattants à Kasavubu na Gambela ezali na mopeka ka abandonné. Oh, babongisa moti. Matiti. Oui. Oyo papa azoloba ezali vraiment ba révélation surtout sur formation et enseignement militaire, uniformité à formation RDC Mobimba. Jovial anniversaire na papa Basile. Ah, bino hein. Ndeko Zulu. Bon, natanga sauter dans un problème. Jovial anniversaire papa Basile, Gédéon Mangombe na Kinshasa. Ndeko Zulu yebisa DG voto. Ah, vous profitez. Vous profitez. Ah, bah, c'est la mission minute pour l'émission la plus suivie dans le monde. Basile, hein. Naïa la DGT. Ah, on a un DGT. Ah, on a un réalisateur. Tabou Mandala depuis Paris. Voilà, bah, il y a eu ça des votes tout suivi. Donc, c'est la mission minute dans l'émission la plus suivie de la République. Il y a vous habite dans le monde. Voilà, Ayoki, déjà photo, c'est je m'appose. Déjà photo. Voilà, voilà. Dans le à Dubaï, vous tournez un déjà photo, vous sortez dans un restaurant Warren, dans le 9e niveau, il y a Grand Hôtel El Khaled dans le quartier d'Era. Et puis il y a le fils Peto Diankenda. Déjà photo, voilà, vous tournez un. Nzambe azo lokumu ndeko ya mapinga na biso ndeko Zulu banda batanyo sowana bubenga papa soda te pona nini na Canal Presse. Ah, papa pour reçoit ah succès. Il faut reçoit ça blague. À part reconnaissance, est-ce que ça mécanisé tout une question baza batu ya ko soutenir pe ko protéger ndeko Zulu. Est-ce que le pays qu'est-ce que le pays a fait pour 7 ans? C'est la question que tout le monde se pose. L'État a soit on a charge de Zulu. Je crois prof photo après c'est bien réponse. Prof, on rappelle biso programme il y a anniversaire à papa poto kabwa. Avant qu'on rappelle le programme, bato bel batuninga est anniversaire, aza papa na biso koko na biso. Comment tu repères ces cadeaux? Tobi que anniversaire au Salem on a parlé du peuple na 2 étapes. Première étape est samedi wana 18h tu ça la film nae. Et puis dans 19h tu refais la débat si makambo ya base combattant ba konzi. Il y a l'État, dans la Belgique, et puis à 20h, tu comptes dans la salle de banquet pour l'anniversaire. Alors, ceux qui peut-être montent dans un cadeau, même ceux qui ont une invitation à Koya, un cadeau, pour après sa cadeau, à cause de la photo souvenir, espace pour te belle, une photo, pas tout autant, moi, une photo, donc photo au sein, on a parlé du peuple. Mais déjà, vendredi, c'est déjà samedi, avant midi, 10h, la gare centrale, marche de santé, marche d'endurance, to bengi batunyo so bakino yo so to na tenue de sport samedi, to accompagner papa pour na ko honorer, pour na ko encourager as un symbole. Il y a bonne santé, as un symbole d'endurance militaire pour na ko la sa bolingo pe ko la sa très solidaire. Voilà. En tout cas papa caporal Albert, vous a tellement suivi et belé joyeux anniversaire pour papa combattant, quel de bonheur pour papa Albert. Anastasia Doussolo depuis Allemagne, a lobby très belle émission de Gozoulou, merci. Michael Malouchi, les autorités ont la dernière chance de rétablir cette injustice. Rénover Maurice depuis Paris, à lobby Mende Gozoulou. Sois content de l'autorité belge. Nous avons dit, il faut que soit contacté l'autorité belge. Alors, Nekome chaque mafoula depuis Belgique à lobby. Merci Coco et Loko à lobby. Eza kilo mingi ceux qui gouvernement ekoki kusungaye belepe ba remercier prof photo na musala sala pona papa caporal Albert papa koko na ngai pona so comparer le rôle koko na Antoine avant na bumbwa na selema on a tout isana na kufa merci ndemo yaki na Canal Presse merci merci beaucoup ndenge boya mengai nzambia bati abino abaki sabino mayele mususu. Merci. On a besoin comme député. Vous pas mourir déjà. État ministre. Alléluia. Alors, caporal Albert Kunyuku, combattant à la Deuxième Guerre mondiale. Albert Kunyuku. Voilà. Combattant il y a Deuxième Guerre mondiale 40-45. Yewana. Azalaki accompagné na prof Boyebe Malamu Lisolo ya Congo, prof photo, réalisateur il y a film L'ombre des oubliés consacré aux anciens combattants. Yohana Bolandi. Alors, émission Sili, merci. Nabino, ndeko Zalaki Belor la Nabiso, ezalaki une émission tout à fait spéciale. Lobby beaucoup retrouver débat contradictoire avec Claude Molicho, Chris Mukendi, Didier Deschanana Nisusu. Voilà, basa 4, Lobby to solo là, forum sur la réconciliation Yakatanga. Que cache ce forum, il y a réconciliation Nakatanga. Est-ce que ça a un forum pour les 2 personnes, Raïs na Moïse Katumbi?
tentative de réponse pour sur la lobby. Merci encore une fois, prof. Merci, na papa caporal. Merci, na équipe Nick, cette grande assistance. Comme d'habitude, les rediffusions 21h30. Numéro Moussous Lobby, n'oubliez pas. Nazat tellement bien habillé. Prof Aotalana Koutuna, Lisomabé, c'est grâce à Vichilix Modi. Merci. 085 27 77 966. Banabanda Bouébi, Vichilix Modi, pas Fifi Bachala. Tout le